Il a une diction très boiteuse. Mais oui. Mais j'ai dit, il me regarde, que quelqu'un me contredise. Moïse Katumbi peut parler avec qui français? Moïse Katumbi peut faire une interview et ça vient de sa tête. Il peut développer une thématique, on lui dit parle de ça, il parle jusqu'à la fin, tu le poses des questions et il est capable de répondre à toute autonomie. C'est un mensonge. On l'a reçu plusieurs fois sur France 24. Plusieurs fois. RFI. Il a parlé de façon cohérente. Mais écoutez. Un français assez limpide. Mais non. À chaque fois que Moïse Katumbi passe sur France 24, c'est une honte pour la crème intellectuelle congolaise. Et c'est une honte des candidats présidents publics que nous avons connus ici au Congo. Quelqu'un qui parle mal, il est incohérent, il ne sait même pas, il dit des choses qui relèvent de son mari pour séduire. Et même les gens qui sont avec lui sur le plateau, ces journalistes français, se moquent de lui intérieurement. Les publications sur Moïse Katumbi, ce sont des insultes à sa personne. Et vous allez dire, mais Paris, il va convaincre, c'est ça. C'est ça qui a fui l'argent. Donc pour vous, le français suffit pour des fois développer. Ce n'est pas le français. La préthéose du savoir, tu l'exprimes en anglais au Congo. Il n'a pas de savoir. Mais le savoir que Moïse Katumbi a, il va l'exprimer en Swahili. Mais il a étudié, c'est quelqu'un qui... Il a étudié où? Moïse Katumbi a étudié où? Est-ce qu'on peut faire un débat d'études entre Moïse Katumbi et tous les autres que nous avons au Congo? Le Congo a des savants. Bandeko nangai naye susu na eloko bauti kotinilanga sikoyo na banzeza ya suka pona lelo peut-être avant dernière vidéo ya kosala na vidéo tozolobela boyoki baluba balobi pona bango Katumbi atanga te akosala interview moko teke pe bato bayoka pe ba comprendre bon pona bango mutatanga eza Chilombo. Bandeko, même ceux qui ont yini moto, mais pas jusqu'à ce point. Ce qu'on a dit baluba, nazoye bate Katumbi a sali bangonine. Et ça ba congolais te moto critiquer Katumbi, mais et ça baluba. Et ça m'a mis hier. Nyon so la ça qui bazo banga yena demo sakanate. Na kochela bino ka moi eloko moko Yasika oyo Chilombo auti koloba na Chine mais avant na wana tochana no muto ayekola mingi toyoka inano de ce qui se passe en République démocratique du Congo par rapport à deux produits, le Manacovid et le Duba C. Ce sont deux produits anti-Covid et qui ont vraiment montré leur efficacité. Je ne peux pas dire à quelle hauteur, mais en tout cas, selon plusieurs scientifiques que j'ai consultés, ces médicaments ont eu de l'effet. Et donc, j'ai proposé au professeur Chaïm, que j'ai félicité au passage d'avoir vraiment aidé à la reprise économique mondiale. Bandeko, o baïbi français ou le ganga, na wa parti wanaga boyoki. Eza français mutatanga. Comment parti wanaga boyoki ya eza français mutatanga. Bon du kamote, to lukana nuka mwa séquence moka muke. Oyo e utolika na Chine. Mais na banzi awandi mutalobi on comment bien. Na ocha on a 2 minutes le reste to le ba comme ça. Alors on a koloba kote wana voyage na wana ya nini wana nde na uchukola sabino on peut clôturer parce que loba ki biloba loba kuna na Chine boyi koyoka makamba lobi awa peuple congolais il accuse encore les autres en Chine là-bas suivez Chilombo qui accuse Kabila en Chine et il accuse les policiers oya kumisa ki bazaba professionnel makomi na Chine awanga bisu ba policiers wana. Dans leur intervention, il y a eu des excès. Mais vous devez aussi comprendre que nous avons une police qui pendant 18 ans a été vidée de sa substance. On recrutait des jeunes gens qu'on habillait en uniforme sans formation, sans rien du tout. Et qu'on envoyait comme ça au casse-pipe, comme on dit, pour faire des victimes, terroriser la population tout simplement. Nous avons donc hérité de ces gens que nous essayons maintenant de recadrer, de renforcer les capacités, etc. D'ailleurs... Voilà, Boloki Félix,
il est parti encore accuser les opposants là-bas. À quel est plus non opposant? À quand on fait un sur les militaires à Congo que Bazaraki n'a pas mal formé. Alors, Bandeko, na bandi, bino oyo français. Bandeko, tous les toyoka lisusu kaka yango mais toyoka na mutu mususu. Retour en arrière pour vous dire pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là. En fait, depuis mon accession à la tête du pays et lorsque j'ai été au fait des dossiers, je me suis rendu compte qu'en fait, ce partenariat n'était ni profitable à la République démocratique du Congo, ni profitable à la Chine. Les privés se font des moyens qui ne retombent peut-être pas sur la Chine. Et de l'autre côté, la RDC n'a rien. C'était mauvais, c'est pour ça que je disais à mes amis chinois, mais écoutez, je suis votre meilleur allié dans le sens de laver votre image. L'image de la Chine, vous êtes congolais comme moi. La société privée, Félix, il y a un monde qui l'État qui travaille. Et tout Félix. Il y a une Chine, la Chine qui non, la société privée, ils ont gagné un bon. Ils ont gagné. Tu as signé un Félix. La société privée, écoute, ça bon la Chine, ça a été. Si vous voulez, la Chine a développé les millionnaires, les bimi, ça va privé. Huawei, alors, Bandeko, na bandi, na tcheli bino ba vidéo mi balé, ya muto atanga. Pour balu ba lobi, nani atanga te Katumbi. Ti nazo ba bino boye. Ngai na kutana na Katumbi te. Mais na moni na sala suba vidéo te, nazo mona ba makambo yo. Balu bandenge bazo lekisa non nazuti ozo information mo siko to benga ke nani Katumbi Ste Salomon est transféré, il est en prison pour le moment, mais na vérifié moté na ozo zongo kalateka siko avec non babwa ki na prison, c'est regrettable, mais na zui na vérifié ya moté, peut-être on va vérifier on tombe sous en soloté. Il y a entre parenthèses. Mais c'est fort possible dans le gouvernement de répression, ça n'importe quoi. Alors, moi, je me pose certaines questions. Personnellement, j'ai le droit de poser ma question. Moïse Katumbi, Moïse Katumbi, autodidacte. Azwaki bac na ye et aza licencié na ndeko moko susu ya sur mu Congo abinanga Moïse Katumbi azaki candidat autodidacte après bac na ye asali université abimi licencié je crois en criminologie. Batininga babiloko nyonso na kolakisa sikote mais batininga ngo balobi nanga benga mutuboye na Belgique et que Moïse Katumbi azana bateau atanga na ba classe place moko baza vivant baza na nini baza kuna mais tu ko remarquer que bandeko nanga banda descente ya Moïse Katumbi na kiati Kinshasa on dirait kake ko ina katakini to bandu baza sona kimia te ameza mamiki Akende ba Congo tete yote akende ba non conseil na ina prison kalate ba campagne électorale ema wabandeko ngaza musala nzambe biloko ne wanga linga ngote en tout cas biloko ne wanga linga ngote na loba na bino na yetu wana ba vidéo na loba kala Muluba
azana motema mawate pe bolingo azaka nango te bomoni oyo ezoleka na kini nde bato bazokufa insécurité est-ce que bino boyebi banani bazoprovoke insécurité wana nalingi koloba te pour le moment alors eloko susu nga lingi expliquer bino Katumbi na entre parenthèses bino bolobi atanga te mais ndeni aza riche mais aza riche ndenge nini avant toyeba ye gouverneur Katumbi azala déjà riche kala avant kuta gouverneur balobi ke yo soki ayibaki azaka déjà riche mais atanga te aza riche ndenge nini bon bokoloba ke oui mutu akokoma nipe mutu mbongo même otangi te oui mais c'est pas facile même otangi te okokoma mutu mbongo mais ndenge nini aza na idée ya kosalisa université ndenge nini aza na idée ya kosalisa plantation moko ya monene oyo eza kolesa bato na Katanga au moins 40% ya bato bazolia na Katanga eza grâce ya Katumbi. Les œuvres parlent. Bible le même so même temps yo kufi ba œuvre no kolanda yo to mona ba to ba pêcheur ceux qui pêchent ya maïté ya masumo mais au moins baza ko racheter ba pêcher na bango mais Katumbi a fait sa université moko pour ba tanga classe donc soit comme président pe a ko salisa yango pour na baina bino ki alingo sa université na mboko yo ala bosana yango na ba Kongo na ozongi lango so botali vidéo on a sala liboso ya 1163 ou bien 64 bon mona makamna lobi kuna pona ye na songololo ils ont un projet na ye ils ont été au pouvoir sans projet non ye azali déjà un projet pe ya ba Kongo na kati yangwana akekuna atala pa ya kotongisa université na ye na oyo osamba biloko mosusu bokale ye mais soki alobai kaka notongisa ngo na Kasai nde bondima bango akende mais ntango ekomi kaka notongisa ngo ba Kongo ah non ngaza mokongo na kosala video pona na lobela ba Kongo na expliquer ba Kongo nga na kosala video spécialement pour ba Kongo mais so po lingo yoka ngo koyoka yango pana biso ba Kongo toko interdire mutu te po ayakuna ko bongisa ba Kongo toko interdire mutu te toko interdire mutu te kuna akende abongisa Congo central atonga soka kufi babio netike na Congo central toko pekisa mutu wana te. Voilà, alors bandeko yo tanga ba pesa pouvoir boza bat botangi ba pesa no pouvoir mais ba œuvre zate 5 ans aucun investisseur, le bilan est globalement négatif voire désagréable. Mais est-ce que vous expliquez donc bango ba moni que ceux qui lelo c'est entre parenthèses ceux qui par exemple le Katumbi a su pouvoir à kosala ba œuvre koleka bango ya no bazo ko banga parce que ya mesala kosala ba œuvre tout un non boko lo bananga o nyoso bolingi mengana za koloba ona ko koloba hein voilà avant na la na moto oyo Soriano Daniora Moïse Katumbi alias Moïse Katumbi Soriano Daniora alias Moïse Katumbi Soriano Daniora alias Moïse Katumbi ata au corrompre bilenge ba journaliste na Kinshasa ata au corrompre alors na banzi bandeko nanga bomoni mutu oyo na expliquer bino mutu aza nani mutu o tala bola danga makona lobaka na kosaka te moluba même osali ye ndenge nini ako reconnaître te tata oyo soto bito luka ba archive ba o bazana ngati nilanga o bazana ba archive tango yazo kumisa Katumbi so bazana ngoti na parce que na boaka ona kotala mutote mandia c'était mandia Katumbi apesa ye bambongo azalaki le nyoso koleka kumisa Katumbi mais yeba pesa batu Katumbi ninga botama
Katumbi a botama boy, Katumbi boy. Presque Erioso, il applaudissait. En tout cas, ouais. Ça me donne courage et alors le Katumbi a collé la présidente. Pour la ligne, parce que Mbongo, ba pesa et sila, azela kamususu, ezoyate a tourné pour na Katumbi a pesa son Mbongo. Ndeko nanga. Soko le Mbongo a mutu, faut que vous me reconnaissance. Ingratitude des éléments mabé. Ozo critiquer mutu, oh yo li Mbongo, oh ka sonité. Oh ka vraiment sonité. Ngana le Mbongo na yo, et lobi na maniko leka, na mano critiquer yo. Après, je me déclare être pasteur. Ah non, dis pas jusque-là. Oh yo. Dans le Babylone, qui m'a loup, à cause de Moussa Nanzambe. Dans le Bango, en 2015, avant Chilombo, aller à la pouvoir, Penako Lobango les sous-sous. Jamais, bon, dans la vidéo, jamais mon loup, à cause de la reconnaissance et pas à moto. Mais ça m'a amené. C'est un mandia, vous avez tel que vous avez déjà que vous avez reconnaissance. Alors, Nabino, hier, vous avez français. Mais, à ça, français. Katumbi, vous avez français. Mais, à ça, français. Mais, français, Katumbi, alobaka, na otilombo alobaka, mais, on a préféré Katumbi. Ah, dit tout ça correct. Tout qui n'est pas tout ce qui paye. Français, tu l'as, parce que boaka, na oya Katumbi. Moi, je préfère encore Katumbi que yé. Parce que Katumbi, on comprend très bien Makmazoloba. Mais tant que Makmazoloba, que le Bakuna la Chine, ils ont tout mystique, moi, on comprend très bien. On comprend très bien Makmazoloba. N'a pas mon bataille, mais mon tour, pas comme Yazoloba. Ah, mais c'est malheureux ça. Alors, il y a ma Covid, manini, Covid-19, ma Covid, ce qui. Alors, total est vrai. Il y a. Non, avant total amour, Nathalie Minute est au Kende, tout ça dans le loco. Pamoja tu ya Kongo asante mpasi na muno mpasi na nge basi na muno basi na nge bangi na muno basi ya bana kumbenga mpasi na muno mpasi na nge okay basi ya policier basi na beto basi ya fonctionnaire basi na biso basi ya magistrat basi ya biso basi yo tabu ya militaire ni tabu yetu sibote dikenga ya balongi dikenga yetu dikenga ya mpulushi dikenga yetu mateso ya ba fonctionnaire ni mateso yetu mateso ya watoto wa masomo etidia basi na bango basi na biso mateso yetu mateso ya ba mama mateso yetu asante basi ya ba etudiant na ba jeune na biso eza basi na biso nyonso mateso ya ba étudiant mateso ya population yote ni mateso yetu shiboya bashege mpasi ya bashege mpasi na beto dikenga ya bana ba Kongo muzima dikenga yetu bonso basi na beno basi na beto ce jour pour dire aux Congolais quelle façon nous devons désormais nous saluer pour mobiliser ce peuple, pour que triomphe le combat pour la démocratie. Le destin du peuple congolais, c'est entre les mains congolais. Nous ne sommes que des lampes témoins en tant que leaders pour indiquer la voie à suivre. Le peuple gagnera parce que Dieu est avec nous. Personne ne sera contre nous. Basi na biso pasi na biso pasi na yo pasi ya bana Kongo pasi na biso nyonso pasi na yo pasi na ngai pasi na yo pasi na ngai dikenga yetu bonso dikenga ya bana ya Kongo merci 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 Nzambe adolambe bandeko Kamere boko longola été na élection. Hein? Kamere boko longola été na élection parce que azala déjà
président assemblée azala déjà président assemblée bokolo basouté que c'est un étranger la pratiquement possible c'est extérieur ba munamni bazoba Katumbi azala déjà gouverneur de bokolo bana société étranger bana ba gouverneur so ba bine que c'est un étranger oh mais un gouverneur chez vous c'est un étranger maintenant bobi bazoba tout ka bobi aller so bazoba tango Chilombo baza koyamba na awa Chilombo na bango tu mutazanga mbongo eza Chilombo hein ndé tango bazolo baboye Chilombo aza na président na bango tu mutazanga mbongo Chilombo donc aso dépendre pas Katumbi na bakamere lelo yo mununi ngo proposer candidature obandi ko banga ye nana yebisi no ke Katumbi mta gagner oyo mina mino Katumbi mta gagner ndenge ni non bo bundira muninga no balite obandi banga déjà ki akobeta ndeni wana alors bandi ko to ko talona ba Evre Chilombo to ko ba Evre te to zonga sima dans 6 ans tout en 6 ans nana sali ba Evre Chilombo depuis sa naissance ce monsieur n'a jamais travaillé en RDC depuis sa naissance premier Moussal Naye président de la République n'importe quoi depuis sa naissance Chilombo n'a jamais travaillé en RDC premier Moussal Naye président de la République c'est vraiment n'importe quoi c'est vraiment n'importe quoi alors total oyo total ce que bandinga il y a 9 ans passés. Ce canard est magique. Il y a vraiment 9 ans passés. Mais totalement quand même. Petit détour en province pour parler éducation. Une nouvelle école technique et professionnelle a été inaugurée ce samedi à Lubumbashi. Les collèges Mwapu Soukeni, construits sur fonds propres du gouverneur Moïse Katumbi Tchapoué et de son épouse, est un véritable bijou. Il a été remis au Père Jésuite pour l'encadrement de la jeunesse démunie et des populations marginalisées. C'est en avril 2011 qu'a commencé une initiative du couple Karine et Moïse Katumbi qui va changer la vie de plusieurs générations. Le chantier d'une école technique située dans la périphérie de Lubumbashi pour les populations marginalisées et surtout les enfants issus des familles pauvres. 2 années plus tard, le collège technique Mwapu Soukeni pousse du sol. Une école que le couple Katumbi fait don au père jésuite sans en tirer un quelconque profit en dépit du gros investissement. Une somptueuse école disposant d'une capacité d'accueil de 700 élèves étendue sur 1000 mètres carrés. L'école formera électriciens, informaticiens, plombiers, ajusteurs, constructeurs métalliques, électroniciens industriels et mécaniciens. Hormis les 24 salles de classe modernes, un terrain de basket et volleyball, une cantine pour les élèves, un cafétéria, 3 salles informatiques bien équipées, un parking pour les enseignants et visiteurs, une piscine couverte de 60 mètres carrés et une salle polyvalente construite à l'américaine apte à accueillir toutes sortes de manifestations. Salle des professeurs et des bureaux administratifs. Ce qui ramène à 28 le nombre d'écoles que les Katumbi ont offert à la population. Infrastructure réalisée par la main-d'œuvre congolaise. Pour la cérémonie d'inauguration, le couple Katumbi a naturellement effectué les déplacements. Dans la salle polyvalente, le vicaire général bénit l'ouvrage et le père recteur du collège Mwapu Soukeni donne l'ego d'allocution rempli de sentiments de gratitude. Je tiens à exprimer nos sentiments de gratitude au généreux couple initiateur et donateur de ce beau cadeau. Par après, Mme Karine Katumbi recevra les clés demain de l'entrepreneur Safricas et avance les motivations de cet investissement de haute portée philanthropique. Nous avons besoin de plusieurs écoles techniques pour former des techniciens qui pourront répondre aux besoins du marché du travail et particulièrement aux besoins des entreprises. Telles sont les raisons qui nous ont poussés, mon mari et moi, à construire cette école pour en faire don aux jésuites dans la qualité de l'enseignement. Bon, Bandeko, merci. Nako la kisama mingite. Provincial des jésuites. Nako la kisama mingite. Mi Bandeko nanga toke ne pas itozonge pai. Classe quoi école wana bomoni Katumbi mutu asali yango il y a 9 ans passé na mwasi na ye Karine. Basali yango lelo so Katumbi akufi to mwasi na ya kufi to nini ezana ekotika la kaka na kati ya Katanga. Viba injustice oyo Congo central azako subir banda époque ya Mobutu
tilelo ye azana ikatange abi bon ngana okende tiela tout ça leki après azongi na songololo kota la place a osalisa kotonga ye pe université kuna pona ba Congo olie ba Congo mto boya gouvernement mto boyi gouvernement boya on pona nini pourquoi bazo asala ngaka na Congo central pourquoi asala yango na Congo central siko ye Katumbi mabeni ni asali bon supposons que bolinga na bino mtu wanati mais na biboli kapite ko bolinga na bino ngaite naza na mbongo nanga nazo tungula bino université na bino et puis na tiki bino na kenda ngapa na uti mabeni ni asali pour ba projet na ye wana za projet ikutu ezalo no moko mais eza sur 5 projets alors il y a tangité mais ba œuvre na ezo komonana les œuvres parlent la foi sans les œuvres est morte la foi sans les œuvres n'existe pas tokende siko Etienne Tshisekedi na mwana ye papa Etienne Tshisekedi simba bongo belé na bise bino ke aza jamais kasayen na kasaya sala ile côté na kisasa sala ile côté ti akufi ndakute ti akufi ndakute rien ndaku wana yalimete ezanda kwa leta eza ante na bosani ante si n'est pas ya Onatra ya Erzaïe ndako bato leta donc ça dit rien Chilombo azosoma bandaku na libanda ya mboka na mbongo ya leta ka ndi sikoyo mais oyo bolakisi bino ezelo mususu alors koloblanko tanga nini cela veut dire que ce qui est azui place au Chilombo azui atanga tende bozoloba mais ayebi ke tokosala oyo yo français makasi neti waya ozosala rien nani mutazo gagner siko ekolo wana lakisi bino bana bazo bénéficier na bon mais biso ba congolais ne va passer biso ba congolais to suki wana te totala sosu mususu bilanga na kati katanga bilanga ya Moïse Katumbi ezo lesa bakatange les gens sont à Koufi Bilangone pour ne pas congolais. Mais pourquoi faut qu'on finga kaye? Yiba congolais bozo yiba. Tout le baki yango awa, Mobutu a yibi bambo ebele aso bandako partout. Akotonga cité na Maroc. Pinga kasende, ayiba mbongo akotonga université na Canada. Boyo kaka? Katumba mwake bambongo ebele kotonga cité ya kosakanate na Afrique du Sud. Grand frère ya Katumbi oyo akina kotonga cité moko suku ya grave na Angola. Mais siko Katumbi oyo ya lubite ngai na botami na Congo na kotonga na Congo na kufila na Congo. Siko lobi vérité c'est le bongo. Bino ebise bino ngaza mutapasi. Est-ce que vous avez un passé? Maman wa tuninga na tuninga mama yo na Chilombo na Katumbi ozwani mama Mukongo yo na Katumbi ozwani ay papa nga Katumbi nga oh pona ni habite muso wa tribaliste atuninga papa yo siko yo bawi bale yo ozwanani ngai mema yo yebi oyebi soka na ozwanani aho tunanga suki ngai Katumbi na Chilombo songo na poni nani mais avant tunanga oyebi déjà ke na pona nani oh yo mtozola ndangai na Chilombo na Katumbi vome kutukui nani zala franc netinga pona entre Chilombo na Katumbi yo oponino nai okay. Shabanga bana banomba bashaishi boko bafuma betinda byokulumbanya nalikwata nechilumba umone boye kwesu febarere kusamba panika
Plus qu'une simple retraite de campagne, le président Moïse Katumbi, sous sa casquette du paysan fermier, a fait de Mbobola, au village Kachobwe, un grand laboratoire agricole où sont expérimentées toutes sortes de cultures. Sur des étendues vertigineuses, poussent au gré de saison des fleurs et des fruits venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo ainsi que de certains pays africains. Il a ainsi dédié toutes ses vacances de Noël au travail de la terre, récoltant avec satisfaction ce qu'il a semé. Ici, toute une colonie d'ananas de différentes espèces et origines. Alors bandeko nakati bomoni bilanga ya tatoyo Katumbi ndenge eza munene azana idée ko so ba tracteur na Bakongo lokola Bakongo muté lesaka Kinshasa Bakongo elesa Kinshasa elesa bandundu elesa bangala baluba oba na Kinshasa wana ya linga so ba tracteur a pesa Bakongo basala bilanga nzale sila na Kinshasa baluba ba comprendre bien esili bo bengana ye bolandi mouvement bengani ye bo moni kaza mutu oya yibi ko lukambongo monde ya lukambongo. C'est un travailleur, Manuel. Aligné toujours au Cambon. Dès que tu as la pauvre, dès que tu as la tu l'as na blessé la Samsani. 5 ans au bassin de l'Oni. Car qui tribaliste dans ma nomination. Moi, ça m'a choqué. Tant on a yébaki, comme un projet, il y a Katumbi, Moïse Katumbi, Oazaki na ngota mazo kende. Vous bengani yeba, kosibino ba Kongo, to bengana ye. Mais il y a des mopaya. Aye on a bien ensemble la danki. Bosala ka bilanga po bino tolisa Kinshasa. Na osala université na mboko na wote kotanga wa Songololo. Bolingite. Ah. Likabote. Na kolobela mikoloya. Na kolobela ngo penza mikoloya. Siko nante. Voilà. En tout cas bandeko na tikibino nzamba pa molabino information on a regardé quelque part parce que na za makambo belé ya makambo nzambe na otona quelque part oyo na bimisi bino kaka boye bake Moïse Katumbi na Bakongo aki na projet moko